biscuit na ngana ngabongote babi mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko ko kesa lo mwasi ndelo boko kabla chonchi tamsoza ni mo lokolo nanga le boko na ote besanga nde kazo ga mwasi lo boko ngana sina le boko na yo nende lokolo na yo poza ya kusaya bandeko balinga mi balobi mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko soki nalami madeso ya kolinga te ponukala soa kontala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena mwasi ndelo boko besinga ndelo lamba wapi posa ya kusaya nzolanza mwasi ndelo boko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba batulampaka mpe bamona mpeleve nga na loba kaka posa ya kosa mama balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko mama rangaya nayoka kineko za koyemba mama mwasi ndelo boko mama yango ndelo boko ezongisi papa na ndako mwasi ndelo boko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi selo boko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe émission mwasi ndelo boko tokute su mama na biso yebo ya présence sur les maman so laissez-moi dire bonjour maman na kati ya émission mwasi ndelo boko lelo c'est la folie na kati ya émission mwasi loboko lelo nazolesa bino puisi na biso oyo vraiment nazolamba yango na kalingi yango na kotia yango tomasi na biso nde bozomo zana olamba be okalinga okalinga mais fona tokisa yango nanu na baingrédient na ngai après na kalinga yango natia mo batomate na matungulu oyo bolia bokaka ndenge eso olinga ketia eso olinga ketia eso olinga sisa mwasi ndelo boko totala loboko na ye lelo toyebi te ndenge ni soki yakalo atolobaka ye batula mpaka bamona pele bona ntili toleka totala ye merci beaucoup bamona pele na kati ya émission mwasi ndelo boko mama modi nayebi te mama lisi bokobokosa biso nini susu oyo ndenge eza boye eza allume gaz soit tokobenga yango briquet kaka ndenge bozomona ezopelisa moto donc awa toza na ntina ya balimeti te toboyi tozika misapi grâce ya coach na biso Francine Moseka yango tozoyekola boye vraiment epelisa moto kitoko makasitozokosa te papa oyo bozomona kaka ndenge ezosala yango oyo merci beaucoup batula mpaka mpe bamona peleve bomoni kaka grâce ya émission Moseka de Malio moderne oyo ya coach na bango ibenge tina osamba mingi ate bomoni bino moko tolongona makambo tolongona almeti papa tokomi na allume gaz donc ezopesa moto kitoko makasi kaka mama Moseka aumela na ye mama merci beaucoup mon antini ya kalo toleka te ya merci beaucoup balandi ya émission mwasi ndelo boko mama Alice tokone tapini siko awa sikoyo tozotia cuisse na biso na moto etoka vraiment poso lobi tokalinga ngo ndenge wana ezala mwa makasi eza cuisse ya makasi
te kabila sunga yango de maramba il faut vraiment elemba nanu après ndeto ya osala moi sauce décoration na biso ya moi tomate wana kande bozomona na moi ba matungulu wana pour ça la vraiment kitoko zotia na wana belle susu ouais mbala moko sango ya pamba te faut ça céleri na kati po ba goût ezala kitoko ai na biso to râper yango na râpeuse. Merci beaucoup Malani émission Mosi Ndelo Boko. Bon mon gars né mère on s'en rara. Merci beaucoup mon anzili batula paka toleka. Merci beaucoup. Tu soulignes, tu soulignes. Ah, si natie céleri na ngai, natie na moi poivron, natie ail et puis nazo râper moi muscade na nga oyo. Pour ba goût ezalaka kitoko ndenge ezalaka. Kitoko makasi. Pour râper mpenza mingi te, onda mukapo ail ezala makasi. Ya solo ha? Et ça tout tie. Moi mungu na biso, mungu kie kaka. Pesi koyo to ko finika yango. Tozela etoka sima toka linango. Ya solo ha? Merci beaucoup balobi Mosi Ndelo Boko mon anzili. Omoni émission Mosi Ndelo Boko mama lisimo di to commission étape nini awa tosi to kalingi kwisi na biso ni ozomona nazotia siko mwa matungulu na nga na kati ya wilo eza na mwa moto mwa penza te me mwa moto mukie po ebela kaka mukie kaka après na longole yango na kotia pembeni na kwisi na nga ka nde bomona donc mingi alobeza te bozela kaka. Merci beaucoup Mosi Ndelo Boko Voice TV officiel Inspiration saveur culinaire ya le biga legi yo le gana Voice TV okoka chef lidi au télématin. Émission Moseka de Malio moderne c'est sponsor officiel ya émission Mosi Ndelo Boko na moro muke bana bali batula paka pepa mona peleve posa ya rosa to sanzo la nzambe na biso kitoko makasi. Merci beaucoup mon anzili ya kalo toleka. Merci beaucoup batula paka pepa mona peleve to baka ala kati ya émission Moseka de Malio moderne to mona soka ba peleve kaka. Merci beaucoup na maman na biso mimo la fleur oya pesi biso lelo batu ya banzuku oyo bozo mona kaka ba la photo partout bozo mona grâce ya mère na biso mimo la fleur alobi non na kati ya émission otono esthétique même présentaka faut ba mère na so ba la ba mère na so oyo ma mère pas mimo la fleur na pesi non bo bini pour mimo la fleur Merci beaucoup. Merci beaucoup, grâce à émission Moseka de Malio moderne. On a mimo la fleur, on a bras droit ya tantine biso Moseka, hein, y a na soutenir na tantine makasi. Merci beaucoup pour la maman mimo la fleur. Merci beaucoup. D'accord. Émission Mosi Ndelo Boko mama na biso lisimo to komi étape ni siko to moni to komi na suka awa na sina kalingi soso na ngai ne bozomona na kalingi mwa matungulu mwa poivron na nga et puis mwa tomate ya mbuma off mais ça la mubesi pour na santé quoi donc to komi na suka na mbongo mukie Mosi Ndelo Boko bana bali tikolo baboye eza bon et bon coach na bino coach nanga vraiment nyonso yaka grâce na ye donc abiba petit boza maele mama mukie o créer le mot boye bana batondi grâce na ye kaka yango nde bozomona mwa ba repas au vraiment nazo servir ba invité nanga bali yango ba pese besenganda lekio alekio ya le bezate Voice TV alekio ya le bezate papa na bona nga rankini ya le bezate ba obi ndelo merci beaucoup Inspiration saveur culinaire bolandika ndenge mama na solo bi Mosi Ndelo Boko kitoko wapi na kati ya Merci beaucoup maman Lidi to komi na suka maman Lisimodi expliquer balandi ya émission Mosi Ndelo Boko nengo salaki damas na yo nde komi na suka na
bandeko kande boti komona tozaki na émission na biso ya mwasi nde loboko kande botali na sombaki mososo na ngana mbongo na nga ya mukie ba na nga lelo bazolia kitoko ya solo mososo na nga kande bomonaki na tokisaki yango na kalingi na salika mwa ba tomate mwa ba poivron matungulu ndenge ezali po esala elengi donc grâce à coach na nga moseka nde bozomona nyonso ezolika pepele. Merci beaucoup pour cette invité. Bon appétit. Bon appétit na invité na nga. Merci. Merci beaucoup balandi ya émission Mwasi Nde Loboko tokomi na suka ndebo Monica Yakalo abandi gonye bon appétit na cameraman na biso boyo kaka mona nzili ya tongo yeyo mona nzili ya tongo pe cameraman na biso susu Yakalo oya nyemaka ye ne kote ko nyema weto ka papa Yakalo weto bishi bimpa eyo toko sebatula mpaka pe ba mona peleve liboso ya mi camera ezali ke binonde ko mona nzili ya tongo pe lisusu na papa na biso Kalo Kalonge liboso ya micro c'est ton nom esthétique mbemba oya la mela ki sobilia lelo ya Mwasi Nde Loboko Lissi Mwadi sponsor officiel c'est émission Moseka de Malewa moderne. Tala, na ibiskiti na nangana nga bongote, nangana nga bongote, babi Mwasi Nde Loboko, Mwasi Nde Loboko, Mwasi Nde Loboko ko. Kesa oloba Mwasi Nde Loboko. Kabla chonchi. Tamsoza ni molokolo. Nanga loboko na otebesenga nde. Kaosoga Mwasi Loboko. Ngani sina loboko na yo. Nagende lokolo na yo. Poza ya kusaya. Bandeko balinga mi balobi Mwasi Nde Loboko. Mwasi Nde Loboko. soki nalami madeso ya kolinga te pondutola soa kotala liso te mongali alingi mpaka sala supu ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mwasi Nde Loboko besinga nde ulamba wapi posa ya kusaya nzola Mwasi Nde Loboko ulamba wapi soki tono asalia ayoka loba batula mpaka pe bamona mpeleve ngana loba kaka posa ya kusa Mama balobi Mwasi Nde Loboko balobi Mwasi Nde Loboko Mama rangaya nayoka kineko zako ye mama Mwasi Nde Loboko mama yango Nde Loboko ezongisi papa na ndako Mwasi Nde Loboko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie Mwasi se Loboko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe La signature na yo ezalaka Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo ezalaka nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Ok. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka
Bonjour les amis. Savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne. The wind, dark clouds break, the shadows start.